motema komona bino balandi oyo bolandaka Congo Lokolo News.com. Émission na bino oyo bolandaka na site na bino www.congolokolonews.com. Ezali réalité d'ici et d'ailleurs. Idéologie ya mama Starline Mbewa ekopesama epa ya mama Gidi Bise. Eza émission na bino oyo bolandaka mingi makambo ya mboka na libanda ya mboka. Pour tout contact bobenga biso na nzela ya singa 00243 90 55 31 397 na bandeli 00243 90 55 31 397. Ceux qui bobengi bokozwa ye moko numéro 1 ya congolokolonews.com. Mama Gidi Bise azawana pour nous servir bino. Congo Lokolo so Congo Lokolo ni par ailleurs bolanda. Mbote bandeko balandi ya congolokolonews.com. Lelo tozali bongo dimanche 11 mai na kati ya stade Tata Raphaël oyo match ya football ya makasi ezobetama entre tout puissant Mazembe na V Club. Mais na kati ya match to remarqué ba mouvement moko ya panique, il paraît que ba policier ba boaki gaz lacrymogène oyo ememi 15 morts na 21 blessés. Tolanda na reportage oyo. Mbote papa. Ouais, mbote maman. Tomonyo a na kati ya stade. En fait, le koni elekani. Bon, des autres de Salem na stade alors que match est déjà vers la fin à match mais match est katani à cause de l'accident où il est qui na stade. Balobi il paraît que ba policier ba qui la gaz lacrymogène ba ils ba policier ya ngambuni ya bato ya équipe ba poli to ndengeni. Bon, ba policier ba za rapona ba tunyoso. De loko za pemba la libosote sama na stade. Pourquoi? Parce que ba policier ba so ko maîtriser ba match té. Donc encore ba pena cause ya suite ya ba trouble le za ba policier. Malgré que ba véclibé ba fâché parce que ngala nga imania. Mais ba véclibé ba fâché ki ndenge za la rabiso so sala ngo. Moi ba mai ba chassa mai ba bambara moi mike. Il fallait ba policier ba maîtriser ba pour match ko matina so. Mais déjà telaka stade de tondi bongo plein wana ya ku beta gaz. Na yebité ba ko kimela wapi ba ko bima wapi na panique wana ndo mone provoquer nyoso et provoquer ba désordre et puis na ba mort na ba blessé plusieurs blessés pour nga na zena kata stade mais ma mususu mwa le blanc boyesate heureusement yo bimise sauf ah oui na kumisi nzambe donc le quoi on appelle la vendre na tribune donner après placement na ba déjà vu avec les temps basé ko protéger ba déjà avec les ndé on moni biso nyoso pe to ke sauver mais bon bino pe ba avec bien so bon moni ke bo poli la match mais la match ça la ka bonga moko poleza ka moko gagner ça ka boko bima na kimia test que faut créer ka ba désordre bon biso na football congolais donc on est ça on remarque wana donc ils allaient so match ici ou bien équipe moi poli moi ils allaient coup ba chassa mai ndé ou bien ba supporter ba kitina terrain donc ambiance na bino za rende bongo ay ambiance za ka bongo mais siko on appelle ko senga na gouvernement ou bien la fédération en tout cas il faut écarter les policiers dans le stade parce que sur le Taliban dans la match même il y a couché même il y a vite il y a des heures katanaki les élèves provoquent toujours et pas les policiers tant va bandi gaz et provoquer match 4 pour gaz tant va bêta quand on va supporter et kendaka et puis ils ont sur le terrain ceux qui zongi ils ont pénalisé même match et continuer sur le terrain il faut match 4 alors que baluka service moko oyo baza un peu net tout le monde en Europe ba policier te ba soda pété pour ba sécuriser ba supporter mais soka ba policier kozalozala kaka boye kaka ti okosutuka mboka mobimba pena stade mo mseko buka natali koloka rien que ba policier pour tous les ans ba policier nde ba créer OK bon pona ngai na ngeketema muke na comportement souci ba continuer biso ya mboka to betina équipe Mazembe malgré to poli biso vite équipe to bimina biso na sengo eza na match pour me sete mais to moni bango ba te deep te bité sur guerre to zanine donc on a pas de comprendre un mythe ne peut ko sa ningini eza ma passe na mboka na biso ba les a loisir mais koya Mazembe ba te deep lokola président dozoya mais za Mazembe donc sécurité ba sel Mazembe même na Simba ba sala ngote to ebité sokeza li qui tribalisme to Mazembe zaka club moko za soki ndenge to ko loba na ebité donc pona ngana ngekete na acte ba kondi ba salaka mais surtout que na Lubumbashi équipe moko za beta par exemple na Mazembe kuna sécurité ba sala équipe ne bisoté zomona ba sala équipe ne bisoté na ngekete ba kondi ba sala ba sala ko bon ça ma kamunza ma surtout poli mais ça na une chance pour mes amis au bien sur vos poli on faut créer des ordres te vite que mon boulouté
vita et poli nango normal batie bango bito mona ngoza normal mais comme biso libana ne ba policier andi ko créer des ba ngondo créer bitumba avec biso supporter la vite to misa bitumba ta mokete. OK, merci. OK. Bon, tu as dit match total match bien mais encore Mazemba tia biso bimo des autres de ça maki ba policier wana yo beta gaz. Biso ou dodo qui mène à pas to sauter un mur de roumain. Donc il faut uti kuna kati. To allez kuna mer. Des autres donc bande qui hier ni. Des autres de bandière ba plus de 85 minutes ba des autres de bandaille. Na tini ba baxi 5 minutes à additionnel donc des autres na des autres. Yo so nze point ni po Mazembe gagner tout ça point. Po Mazemba na gagner biso yango pesa ba supporter kanda ba ndo ça des autres de boum. OK, merci. De rien maman. Bato ando kima po bazali na ko faire équipe na bango te. Yango bazaki papa lipit. Ngai na ko faire équipe na ngala kumisaka Mazembe. Yango na yaki na ngalaise. Nazali nga brutaliser te tina bimna na métropole mo ba lo bana sa faute. Bato bazali ba dégâts. Bato ba mbutu bato mina ba diamba bato ba nini bato bazali ba choc. Iso bato Mazembe to bimaka l'aise ça problème. OK, merci. Bon, moi je n'ai pas de tension ya fanatique. Alors il a posé ça des autres été. Vu que tout le monde a une équipe qui est malamu, n'a ne de perdre tout le monde a un tricage moins dans la séance. Mais autre sanga koyeba. Et on mona qui trouble avec bandagi na bisoté, trouble les bandits quand la police est mati, affrontement dans la population, on va kufi na loyenge. Mais fanatique qui na boulot ça mo bouloté. OK, merci. Bah des autres de Sami parce que équipe na biso vite andima défaite té aye na terrain na compliqué à poli abando bamba général mabanga yango moni c'est pour cela général a beti ba gaz ba kufi mais ça biso passe to sepela mbala simane to ka vite to beta ligue mabongo za soute sécurité ma fois année makasi ozomona pour ba kufi bibembe na mite so bozi ba image nga za na kata terrain na moni ba kufi ba papa ba tiki bana na bango ba tiki ba famille ba masape ba tiki pe ba mabota na bango ba kufi ma ba ke de ça ma passe mana mutema ozomona liwa ba sepela na muté ilo na nga lo bara ya ngwa. Merci. Asuka ya reportage na biso bino moko bolandi ba désordre ndenge salami na kata stade Tata Raphaël. Vraiment to ko senga na bino soki bozo beta match ezalisano. Oya ko gagner oya ko pola poli to lingate ko sala ba désordre boye batu ba kufa batu ba zoka ko sala malamu te bolandi bino moko ndenge bande ko na biso balobi ke ba policier mutu ba créer ba désordre wana po boka ki gaz lacrymogène. En tout cas mbala sima to ko sengeza la bongo te et les cas dans le calme. Merci na bino so batu bolandi biso. Merci na maman Gidi Bisengo, merci na maman Mariam oyo ba image oyo, merci na Patrick le monteur. Merci bien sur Bolandi biso na www.congolocole-news tokutani bongo na mbala ya sima. Ça déjà kosepela. Etondinga ebele na motema. Komona bino balandi oyo bolandaka congolocole-news.com. Émission na bino oyo bolandaka na site na bino www.congolocole-news.com. Ezali réalité d'ici et d'ailleurs. Idéologie ya mama Darlene Mbewa ekopesama epa ya mama Gidi Bise. Eza émission na bino oyo bolandaka mingi makambo ya mboka na libanda ya mboka. Mutu contact bobenga biso na nzela ya singa 00243 90 55 31 397 na bandeli 00243 90 55 31 397. Ceux qui vous bengi, vous avez mon numéro 1 ya congolocole-news.com. Mama Gidi Bise Azawana pour nous servir. Congolocole, to Congolocole, ni par ailleurs, Bolanda.